Bonjour, bonjour, bonjour. Ici c'est votre deuxième maman Eliane. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Maman Zobatela qui m'est allé. N'a pas mal mis pour la moïse ma casse. Voilà, toujours dans Katia Mboka Nabiso Congo. Voilà. Voilà. Katia Mboka Nabiso Congo. Naiki moi ces jours dans mon mouquet, je suis venu juste pour 2 jours. 2 jours dans les coquilles. La direction aéroport dans comme Kozonga. Et tu vas dans la France. On va profiter. Pour la Congo Nabiso. Saut des moutons yango yo. Voilà, yango saut des moutons. Vous allez l'équipe na C et l'équipe na likolo. Pour na kolongo l'embouteillage. Voilà. Yango saut des moutons. Peut-être baka saut des moutons, saut des moutons. Saut des moutons na biso yango. Vous allez l'équipe likolo et l'équipe na C. Pour na okima bambouteillage. La direction aéroport international d'Enjili. Voilà, Bissowana Tokyo, direction aéroport international d'Enjili. À ton côté, ah, boulevard du 30 juin. Voilà, ah, boulevard du 30 juin. Toko tu vois, Toko tu côté. Ah ouais. Bon. Ben boya ki chasa kala on va filmer des beaux messages sur le tout dans maman Eliane okenda kolia taba ah on a ki mambokelia taba te na 8 ans okenda kolia taba te on a ki kolia taba ngulu wane kota mo nzinzi ta on a na 8 désolé oh na 8 ans on a tembalo bon ah c'est Mathieu Gombengo oh ah c'est Mathieu Gombengo yo ya ba mindele. Ah bon? Partir à partir Mindele. Ah. Golf. Eh. Ça. Ok. Bon. Bolinga boy, si on a voyagé, moi image, yamboka et ça la ka bien. Ça la ka kitoko. Si tu as la ka boy partout ce qu'on kende. Image fait ça là. Ça la ka bien. Nakacha mboka Léopoldville. Congo Kinshasa. Bana Congo to simba na maboko. Congo elonga RDC. RDC loko makasi. Ah? Mboshi. Ah, Lingwala. Voilà. Ah, tu comme na Lingwala hein? Non, c'est le reportage. Biso yo na lingwala to leka. Bon. Matiti la ngolezi yo mtu yaki chasa kala. Ya mona wala kisayo. Nchasa. Ya metela ngaba ta pepe dok ya kana yo pe mwamba mbule belo yete hein. Ya ona wala kisayo. Maja ki wasila bo notre infirmière. Kini ya bana ya kini. Biso yo bana ya kini. Bana ya Congo biso yeyo. Voilà. Awa lingwala. Lingwala mais oui parce que tu sais que missionnaire aider à mission donc aider à mission na lingwala ti oui biso côté to kenda pasteur na mbase belé wa côté na bango lingwala non ah côté liboso kuna OK bon bana lingwala bon moni côté na bino yango côté na biso na lingwala c'est non te pona ba fital côté na bino yango bon atambol na ngapete hein. Voilà. Bana lingwala yango yo eh. Lingwala. Voilà, to poussani biso yo. To komi na palais du peuple. Comment palais du peuple na biso yango yo. Voilà, palais du peuple yango yo. Na lekisi bino yango wana. Ah ouais, tozo continuer toujours. Tozo continuer kaka ndela ya aéroport, donc tu as aéroport international d'Enjili. Pour la maman Eliane tout à ma avion na ye azonga na pour que nous retrouver ma famille du cœur. Même Sabino ba ebotala nga bozala ka ma famille du cœur. Maman Odile namoni kwanga ah maman Odile kwanga maman Odile namoni kwanga marché à Noisiel maman Odile namoni kwanga mais moyenne ma kwanga maman Odile ezati. Maman namoni kwanga
Christiane Bumbika. Palais du peuple yangoyo. Maman Augustine. Kamata ba bisou tata mwasi ya bana. Maman Augustine ba bisou yango ne uti pa tata mwasi ya bana. Ba gros bisou maman Augustine. Maman Chantal Kimpwanza. Ya yo pe yango wana. Voilà. Toujours continuer tout en face ces années. Oh stade hein? Ba otonga. Oh nyoso stade hein? Ba otonga. Hein? Oh stade Evra Fachi Béton. Stade ba otonga tout le oh stade Omnisport. Oh stade Omnisport Evra Fachi Béton. M'empreinte ya président de la République Fachi Béton. Tout le bon outil. Voilà. Nous allons continuer. Le reportage, j'aime ça toujours. Attends, comment ah, tu as un triomphal. Palais du peuple en face. Au triomphal. En Argentine, là, c'est venu qui s'assait. Hein? Argentine, hein? On a ton moni Fali Poupa. Moto na Bibi, moto na Macron. Poupa moto na Macron, moto ya Bibi. En face, kuna pe. Pape na suye bien te. Kuna héritier Watanabe. Yewana. Wata moto na tembe. Félicitations na moni maman bino na poto. Maman bota rabana po bakola basalisa wata pambolama. Voilà, toujours continuer toujours. Maman. Papa. Senga papa na vola bad na psobote ka ba galette ba nini. Oyo stade ni oyo Martyr. Voilà, kuna stade de Martyr. Tout ba lo ba no kuna oyo kate. Stade de Martyr yango wana ba avec l'excesseur na mingi lokuta. Le 25 décembre stade de mais oyo c'est le mois pendant oyo hérité titelo ba longo la ka te kabeya. Mais le 25 c'est le 4. Il a fallu que je hérité par hérité donc à bongo hein. Ba ka bana mboka ba fanda ka wana. Mama biso opensa bibisa mapa. Ma protocole nango yango tout moni. Covid-10 yango ti. Covid-10 to ko yango yo ma protocole nango na bleban. Lelo na console ya bleban te. Kuna pe na moyi ba che bozi na obeta. Ba che bozi na. Kuna ba che Fachi ton père et fils. Non moni papa na mwana. Stade yango reportage hein. Vous foutez na minongo pe mbongo te. Mais non c'est la bino quoi. Il y a gratuit. Voilà biso wana tozo kende tout combien? Ponga oui. Bonga na sina ya ponga oui. Tout mutoli boma nzambe wani. Bonga na sina ya ponga oui. Voilà, nous allons toujours continuer le reportage na biso yango yo. Awa, toi na 7e rue na limite puis église ya Mwezimbi. Elle est déjà. Bon, il y a ni ya pasteur pétage. Oui, pasteur pétage. Denis Lessi. Azara? Yes, bon. Voilà, tu as la 7e rue, toute 7e rue, hein? Tu as la 7e rue, na limité. Donc, tu as continué, on continuer, kaka, biso na tozo kende. Tozo kende. Bon, moni, hein, balabala pe yango yo, tu as 4 voies, yango wana. Ngayo na le caverne vert. Voilà. Yango yo, otala. TV za radio te, hein? Yango wana. Voilà. Kinshasa la belle. Je suis au Congo. Ma belle à Bakoko. La terre nourricière, la terre natale. Échangeur yango kuna. C'est bien, hein, total ramboka na biso, hein. Voilà, mboka na biso yango yo. Soko zotala ola kisabana. Ola kisabana bi bana botala mboka na biso yango yo bana ba monaka.
Voilà, ah, tu comme un échangeur. Échangeur, c'est un lemba, t'as tout. Ah, je sais lemba. Koto limité, koto lemba. On se limité. Voilà, tu comme un échangeur. On a toujours continué toujours. Votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi qui m'a qu'un caca. Oh, bien, mon webit. Kongwanya wato bambinya una likolo boke na se mukongonela la mabelete. Voilà, tout na kose. E pa iba kunda motolo nanga yebo yebite. Motolo nanga e pa iba kunda bo yebite o. Boko lemba nanga ponga na ke Motolo nanga e pa iba kunda bo yebite o. Wana nzemo nanga mona fabriquer. Tuto kinzemo. Tutu na biso ba basi moko kuna na mboka na biso kuna tutu. Pona ebisaka wana. Tutu ba bio. Wasala ngamba bebokela maladi ngabi ha? Ba obosa na kinaza chill. Ngai boza tutu otinda no kansonde. Na biso yoki moko na bango ngai boye bisa bango tutu ko tindela bango kansonda ba meka kaka. Ba meka. Ba muna ngaka boy. Bon, papa ye wana yakina kisha sa photo ya papa yango. Tutu tinda bango kansonde. Bongo tutu ba le bio ba ba sango. Il faut passer à ma bête. Tu vas passer à ma bête. Tu vas voir. Et tout. Le bon on est-ce que peut pas recoca tout. Bon mega tout au titre la canson d'abord yeba. Oui bito so taba chia. Bon mega ka ba bozo ba bino bozo na ngwa. Ba mi yebi ba to no wero bela wana ba mi yebi. Ba mi yebi. Fanatique révolté ko tala ngate po sepela ngate na ebisa bino ba fanatique révolté ko tala ngate po sepela ngate. Tutuani Kasile tutu mama malembe. Voilà tutu ninjili. Bon matete. Ndoko mambi za kote. Kote kuna? Na se kuna so de mouton to likolo. Na CP pont likolo. To le likolo a pont. Na CP pont. Voilà. Ozo kansonda. Tutu. Nesse monga bi tutu azali tsiba meka. Ozo kansonda. Boyo kande no lo tutu no lo bona vidéo clairement. No lo bongo clairement na vidéo bazo yo kango. Avant yo tama beba onde ba okota. Ouais. Ponga la ni. Même si on tout va yoka, tout tika. Tika tout mangai. Voilà, puis on a toujours qui n'est kaka. Kinshasa la belle. La terre natale. Voilà. Puis on a toujours qui est. Moni, puis on a toujours qui est. Sont des moutons. Oh, sont des moutons. Tomates sont des moutons. Waouh, Tokiti. Tomates sont des moutons. Waouh. Et Diemba sont des moutons. Tout le monde sont des moutons. Voilà, puis on a continué. Direction aéroport international de Njili. Voilà. Église Shekina. Église Shekina, c'est quoi? Non, mon église Shekina. Shekina babana bandunga. Ok. Voilà, on continue toujours. Voilà, tu comme na Kimbuta, bomoni oyo Kimbuta. Naziba là-bas on a moins retard. Kimbuta za Njili ti. Njili quartier combien? Voilà, biso wana to kende, ouais.
Voilà, tu comme la Massina. Massina yango yo. Voilà. Et bon Kingasani kasi. Na liboso. Voilà, tu le Massina, après Massina tu le Kingasani. Alors c'est la bien reportage bien. Hein? Faut ta la ramboka. Ah tomate na so des moutons. Tomate elle tokiti oh. Biso na so des moutons. T'as temi hein? A temi à quoi? Bazara unique. Quand tu peux ça qui t'aime. Mouton qui. Ba ko tout na ye na mouton qui. Voilà. Ça fait du bien, hein, Botalamboka, n'est-ce pas, mamie chérie? Botalamboka. Voilà, tozo kende. Iso na tozo kende. Iso wana voilà. Toi, on a 4 bandes. Attends, 6 bandes. 8. Attends, on a 8 bandes. À 4 bandes d'aller, 4 bandes de retour. Attends, on a 8 bandes. Donc, circulation, c'est bon. Voilà. Mais tellement population de mingi, embouteillage, c'est ça la caca. Parce que vraiment, tu es belé. Hein? Tu comment le la Chine populaire. Voilà, voilà. Ah, Njili, hein? Njili, yango. Voilà. Ah, ouais, tu as mis la Njili. Mon Njili. Voilà. Njili, yango. Voilà. On va continuer, kaka. Voilà, voilà. Voilà, tu comme la Njili, tu l'équipe, tu continues. Voilà, awa sikoyo tu comme na Kingasani. Kingasani yango. Kingasani asuka. Voilà, ah Kingasani asuka, tozo kwende. Tozo kende. Bisona tozo kende. Kingasani asuke, apo kimbanteke. Apo Kingasani asuka tokoma kimbanteke. Atona na Kingasani asuka, tozo kende kake. Non, c'est un reportage. Pourquoi na biso mutunyo so na ebike ba abonné na ma famille du cœur au botala kanga ndenge to leki a mutu moko se retrouver quand même na commune. Bon moment to commune biso la sécurité yango na la sécurité ba commune. Voilà. Ngoyo Kingasani asuka. Voilà Kingasani asuka. Kimbanteke. Ah, tu as mis Kimbanteke. Ah, tout. Vous avez pas mboka ondeni. Et là, on est en tout cas, oui, on est. Ah, Kimbanteke. Gauche, na toi, tu sais Kimbanteke. Babi, ah, tu as mis la Kimbanteke tout le temps. Oh, ni on se Kimbanteke. Ah, ah, donc les boss. Voilà, comme la Kimbanteke yango wana bomoni Kimbanteke voilà. Comme la Kimbanteke yango. Nabiki ba abonné na ngai boko se retrouver. Boko se retrouver ah ba abonné na ngai. Bon, to teme la Kimbanteke ah to sombata ata kwanga. Voilà, c'est et voilà, là to komi na biso, to komi na aéroport. Normalement aéroport ezaka na Njili te mais ba benga ka aéroport international de Njili. Njili to sto tiki ya musika kuna. To leki Njili, to leki Massina, Kimbanteke, Mokalisco aéroport to benga ngo aéroport de Njili ndenge ni po Njili tikali musika. Hein? Belge, ba Belge na pesa kombona hein? Ah ouais. Voilà.
biso munene koto ko tunana batonga na bango eloko te hein nyonso vide aéroport moi batonga ngo eza te voilà voilà biso wana tokomi esengo te bosepe te na lekisi bino mboka na biso yango voilà voilà komi na yango na aéroport voilà aéroport yango yo et voilà comme il y a un aéroport on se dit à tout à l'heure on a que ça la checking à tout à l'heure